ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwenye Amange wa mokusa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokusa Akusana kwanza muna wa mamange wa Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère babenga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant bozole biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko ebisa de kolangai o komi tumsama o nazika o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingi te. To mona ba traiter pa ya alami pela libala na yobiloko kokite mais ya yeza toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yango ndeleki. OK yango. Bonjour, bonsoir, Nabamouré Zignon, Soba Mesana Kolanda, Iran, Masiandoki TV, identité à Bundes, oh maman, abino la cabino, kakaba, histoire vrai, pour essa la bino, ba vraiment, kasi, nabanda kunabino, partout, bozali, n'engena lobaka, nzamba lola, apambo la bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, n'enge bozelaka, masolo, Iran, Masiandoki, essa la ka vraiment bien makasi, yango to ebisa kabande konyon, soba zolanda biso partout, ba, oh, nano ba sabonate, na sitio, bo sabone, oh, site ya maman abino. Bandeko déjà bo sabona, bo partageaka parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te. To se la ka proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga la suite ya vivre mokili oyo eza na ba réalité ebele. To bandi ko pesa merci na bandeko ba soutenaka biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty, la patronne na moi celle qui mibali na mbongo ya Dr Achille. Ka pesa ndenge na lobaka respect na maman 22, moi so amebla 22 ndako na verchach ezalaka Betty la patronne. To bosanité ko pesa merci na meta la brésilienne na kati ya Birmingham balobi mwasi ya pembe ya vie nanga Jansi Bolanga meta la brésilienne umela. Merci na koda mboka ya Willy Musheni motomoko bien makasi Willy Musheni to bosanité ndenge tokendaka na Yves Djoboke garçon de luxe na kati ya Paris vie asolaka plus que du solo. Merci na de longues jambes balobi Naomi Muwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton balobi couple moko bien makasi Naomi et papa de Gaulle Muwenge na kati ya Luton. Bamourena bamourez Iran Masiandoki ayaka boye nazo rappeler bandeko nyonso o bozana Kinshasa boleka na restaurant Super Urbain chez Mama Sylvie Mwanzaka. Pib elekakepa na biso adresse nango tala na logo na biso balobi le premier mai eza makambo kitoko kolia kitoko na prix ya bien memana bana yo muto uti poto kutami na Kinshasa to yo pe muto zaka na Kinshasa balobi pona fête ya musala fête de travail balobi bozanga te boya kuna le premier mai makambo kitoko ekosala na restaurant Super Urbain. Puis na biso to sala adresse numéro de téléphone tala na bisolo ozolanda okomona logo ezawana benga leka okosepela ato bengite zora adresse leka balobi kunande makambo. Voilà, merci na maman Cornelia Luta dila mwana télé si moi sa tata na kati ya Bundes balobi Grace Light Cosmétique ya mafuta na biso ya sur to tikala nango bande ko nyonso bozo benga maman Cornelia bo benga e bokozwa e azali biloko ekoti savon noir ezali ba crème nyonso ba huile bolinga kete
yango makole bima palalala bobenga bokosepela balobi mama Cornelia umela ndeko kobenga etuna ye mama Cornelia bongo sango ya boutique rebote kolata kitoko toyoki yango mingi epai ya mama Irène biloko nini eza kuna okosepela makasi. Merci pour la patience et fidélité tobosante koyebisa bandeko balandaka biso vie na biso prochaine andel mobange na shipping akanga masolo na kati ya Allemagne yo mto lingo tinda carton nangola topo lingo tinda na Kinshasa bana Bundesbenga par prochaine andel mobange na shipping balobi number 1 vie ato tindi yama na kati ya carton ebunga kate koma kana destination na pesa ka numéro ya prochaine andel mobange na shipping parce que bato babenga kanga mingi pona kozwa numéro na ye ezali plus 49 152 0251 77 31 okozwa moko number 1 ekosala bien ba mama bolinga kolata maputa ete yango balobi impératrice MK na kati Autriche akotisi ba super wax ba maya kitoko ya kafu benga impératrice MK postaka super wax partout pe na prix ya bien ateka kape na ba grand super balobi ya super original eza na maboko ya impératrice MK na kati Autriche benga na plus 43 67 64 53 21 69 na suka so komi numéro ne mabebe nga biso tokobongisa impératrice MK balobi umela ete yango toza na posa kolata ba robe kitoko ya super balobi yonde mokonzi ba super original toza kaka na yo moko bolanda ye na TikTok mais atekaka na Facebook teye soko lingo zoye landa mbala moko na WhatsApp na numéro o na pesi bino. Voilà, merci bandeko so bandaka biso partout mama Irène Masenduk ayaka boui. Na ebino lisolo moko pona kotalisa batu ke mokili eza na makambu ebele. Bandeko nanga mokili eza na makambu ebele makasi. Masolo na betaka na sela ka proverbe 19 et 20 po sunga yo nanga na suite ya vie nazoko sabino te masolo eza pe biso moko pe ngai moko disons nazo te ya mape na kati ya masolo oyo. Nazuli solo ya ndeko na biso ya mwasi azana kati ya mboka ya France ndeko wana lelo azosala azana âge ya 42 ans mama Irani beta lisolo na ngala za mwasi na koksi 42 ans na perdre déjà mariage misatu na âge ya 42 ans mais nazana mwana te na maboko mama Irani problème nini ekutami na nga pona beta lisolo pona kotalisa bana nzambe ke foto tambola ka bien yaya bolamu epolaka te me mabe na biso ekangaka biso soki nano yebi yesu masi ya te vino mobimba ezali bloqué na babuzo bato mabe osalaki yango ba conséquence biso toza na mabala te biso toza na bana te 43 ans 42 bientôt 43 ans naza na mwana te mama Irane baninga tokola baza na bana bakokisa ba 15 ans ba 16 ans nga naza na mwana te mama Irane lisolo na ekobeta eza lisolo moko eza le passé na nga ntongo na banda ekokola. Mama Irene na bande ko tanga na école moko eyebani makasi na Congo école na ba fille mingi bakoma kosala mobulu eloba maka kombo nango trop na Congo to tanga kombo ko lonte pour na réputation ba fille mingi baleka na école na basalaka vraiment ki mobulu mingi mama Irene to komaki biso zaki na bonne vie mais bana bonne vie to bazana ba papa na bango ke baso papa ya moninga pa lulio bandino pe ko bimana ye pozwa ba mbongo akopesa ba privilège ozwa na voiture akobimisa ondeka kezalaka. Mama Irene tokomaki na elengi ya kosala mobulu nga na copine nanga mo copine nango nazolo bazalaki ma pire copine nanga akufa na Brazzaville akufi deja nga nazalaka na poto azwaka libala kendaka Brazza akenda okufa kuna na Brazza. Mama Irene tant tozaki na Congo na copine wana tokomaki kosala vraiment nde kindumba tozaki kiri ya ba 5 personnes mais copine akufaki na Brazzaville ndazaki ma pire camarade nanga ndakufa na Brazzaville. Ma mère akufa liwa mo pesa eka biza abelaka maladi mona na ratete ya kufa na Brazzaville wana ngana na poto ya kufa na Brazzaville. Ma mère comme na bengi pona beta liso tonto bande ko sala ba vie wana nakutana kana mobali mobo ya canadien ya mundele à l'époque canadien on yaka Kinshasa yaka mamba musala bazai ko luka basi babi makana bango bande kuta Canada mindela ngo. Ma mère na bimana canadien wana na santa canadien na zaka na mbongo ma mère canadien wana après coucher na alalaka profond na yibaka e montre à l'époque na yibaka na mbongo ezaki na valeur ya $1800 à l'époque wala $1800 na kalezaki vraiment mbongo ebele mama iranton na yibaka mbongo wana na bunga to bunga na pena canadien wana suite ezalati na escroquerie mais na associé ka camarade nango akufaka na Brazza po ezaki cop moto ntan na sali yango ye mutayebaki ke na kimi na zoki mobala canadien na escroquer boye na yibo ye ayebaki parce que azaki mutu nanga ya kati to abato to kabola ki pe mbongo to sala ki pe vina biso ndenge to sala ka mama iran chose ka montre wana to pesa ngo pire vina biso mwana coopérer pe la biso question ni bal ateke la biso vie wana montre teka ye moko na munoko montre wana eza montre cher na munoko na ye
pona koteka mbongo mwana te ti lo nazwa ta un franc ya mbongo wa montre wana te ye mpe moto opesaka tekela biso aescroka biso su montre yango mais tant tokende nanga teka nde koanvi yango montre moko cher mais komi teka montre cher explication na comprendre te ti lo mpe na tikala mpe kozwa mbongo te viango aescroka biso viango mpe lo na suite na ye te asaka na kongo soki akufa soki aza suite ezalaka te nga naza nanga na poto mama erani problème naza nango ntongo na ye poto nakomi kobima na mibali mama erani mibali nyonso natamboye na bango vi na bango ebebaka yango na ye na lisolo epano mpo na koyebisa bandeko ya mibali ntango bozobimaka na basi bozalaka na vie de prière mama irene eza na mobali mosusu nabimaka na ye azalaka même musicien ya congo mais ntango kanga nabimi na ye mission na succès nyonso esila via mission wana ebeba aza ti lelo aza mpe na poto mama irene na mibali nyonso natambolaka na bango so nabimi kaka na mobali wa mosala nde fo ebeba fo alongwa mosala fo azoba problème ceke na nga moko nakoma kose senture mabe ke naza conscient question na bimi na mwana mobali azosala ntongo nakobimane kaka maya ntongo mpe nakobimane quelque temps mwana mobali wa mambo ekosimba te tokokabwana mpe nanga mama irene nakutana moko abalaki nga meme alingaki nga mingi ntango nakoti na ndako na esika makambo ebandaki mama irene bakomba mwana mobali wana amonaka nga naobima na mindele amonaka mindele bazomenanse ye atika mwasi na bango mama irene nakoma ekozongisa conscience na nga vi na nga nabima na mindele mibale moko azalaka canadien moko azalaki belge mama irene mais belge tobimaka ne normal afutinga mbongo tokabwanaka bien mama irene oyo canadien wana nde nayibaka mera nakoma kokoma na culpabilité ndenge nayibaka biloko wana mama irene nande nayoka so camarade nanga kufi na braza malade bande komonana te esalanga neti désordre mona mutu nakoma koraisonne mingi vi ke nga mpe na france la vie nanga esimba te mama irene soki nazwi mobali tokovanda bien incompréhension totale zemi mpe nazwaka te tokoboyana ti lelo naza na mwana te na pedre mibali misato bayeki ma na voie normal oyo ezaki ntango bokabwana moi mpeke via moto ntango tozalaki nanga ebebaki ye kutuka même ntango tokabwana komo osambela arécupere oza conscience ke ngamu na obebisaka bavie ya bato mere eloko nini nabengi mpo na koyebisa bana na nzambe ke tobanga nzambe ezalaki na ne passé na mois de décembre nabime awa na france nazotambola mama irene na liboso na nga namona mundele moko mbala moko esprit na nga ezongi namoni image ya canadien wana nabimaka na ye textuellement mundele wana azotala nga mpe nazotala ye mama irani conscience na nga mba moko ebandi kosala nabi tato ondiri canadien nabima irani na reconnaître mundele wana mbala moko mpe na age wana kaka nabimelaka na ye mundele yango esaliki achangea te mama irani nazalaki vraiment kotale makasi ye mpo otala nga ntango natie bapa mundele yango abengi nga na kombo na nga mama irani natali ye atali nga nasanti lokola akoti nga eloko moko na kati ya misu na nga mama irani ndenge ekotaki nga na kweya mundele wana aleka akenda histoire vrai na france bato bandi kotonda nazoyoka bango na mosika ke akweyi asali crise mama irani après nayoka selo omonte nase retrouvaki na hôpital na mboko oyo naza na mwana te naza na mobali te me naza na baleki oyo tobotami na bango tata moko bayaka poto babengi bandeko na nga baye mama irene eya kosala ke balobi makila emati nga na mutu ifo baopere nga mutu nasali crise mama irene ntango nga nalamuki bapi makila emati nga na mutu nazoyeba su makambo te me nga moko nazomiyeba ke namonaki mundele me mpo naloba nde maloba ebandaki kozanga nga mama irene opération basalaki nga ezalaki tellement munene soki nzambe te mbela nga nakufa me baleki na nga basoutenaki nga na baprière ezalaki vraiment liwa naota ekoleka na opération ya mutu mama irene na mois de janvier parce que kokwea wana elekaki nga na décembre banda nakweyaki nazalaki na kimia te makila emati nga na mutu problème nazwaki vraiment accident wana na fin ya ne ya 2024 mpo tokota 2025 na décembre nde na début janvier baopéraki nga mutu mera nasufraki nango bandeko na nga baperdaki espoir vi qu'opération mutu ezalaka facile te mais loko na ye kopesa témoigne esi bato ke tobanga nzambe mama irene ntango apres opération na comprend te nzambe azongiseli nga maloba apesi nga pema na bandi korencontre histoire epai ya bandeko na nga ndenge namonaki mundele wana bandeko na nga bayebi ke nakolaka show na congo bayebi ke nasalaki vie na congo wana bayebi mais ke koyeba ke nabima na mundele boyebe camarade na nga kufa na france na Brazzaville bayebi yango te na beteli bango lisolo mama irene eye kosala biso grâce parmi baleki nanga moko abala mobali moko ayebi yesu masiya lokwa mokonzi mpe mobikisi baasocie bapriere ya makasi
mama irani pesa conseil le passé na biso mabe yango ezokanga biso mama irani so nazobetela bato bakomona ngo lokola ndoto mais réalité mama irani nga naza na ndako aleki na nga bamemi nga kuna nde basalaki ngo opération babanda kobondela mpo na nga mobali aleki na nga bengi papa moko baza mpe paster autaki Congo Kinshasa ayaki na église na bango aya na ndako mpo na ka na nga mama irene babandi kobondela mpo na nga oyo nayokaka bato balekaka epai ya paster Charles balobaka nge ekomelaki nga mama irene bazobondela mpo na nga nayoki ondire nazosuba me masuba yango eza malili makasi toka batienga mai pio na nzota basi mama irene na misu ya beau-frère na nga na misu aleki na nga na paster na belle-sœur na nga mobali leki ya mobali ya leki na nga azalaki na kati mama irene na se retrouva na bimisa serpent ya sika ya moke auta na sexe na nga kwea na mabele biu na ataki robe adevie sous-vêtement akiti na mafuta lokola huile mama irene panique belle-sœur na biso akimi akoti na chambre bana leki na nga azolela mobali aleki na nga na paster prière makasi mbamona kwei mama irene makambo nyonso ebimaki na kati ya nzoto na nga beau-frère na nga registraki yango bazolobela a propos ya montre na kati ya nzoto na nga kindoki ya mindele nde ekotaki ngai ya baafricain te mama irene nauti mosika partage lisolo oyo eza na basi mingi basalaki ndu babima na mindele bamonaka mindele nayiba mundele mbongo mpe mingi baya na poto bayiba mindele biloko bamona yango eza normal ke koyiba mundele ezalaka grave te bandeko na nga misala mabe eza kaka mpona bakongole te ntango balobaka mo magie magie c'est français magie ekomamaka na Europe magie noire magie blanc bandeko na nga magie ezalaka kisi existaka bato ya misala mabe bazali mama irene mungonga mundele ezoloba na français na nzoto na nga français ya bacanadien yango azoloba ke montre na yiba il faut na luka na zongisa bazopamela ye mama irene akotisanga nioka na kati ya nzoto oyo ezake nakoki kobota te nakoki koba te nakoki meme mpa kovanda na mobali vi na nga mobimba mama irene nauti kozwa délivrance ya pasi ya somo tina azobeta oyo lisolo be mama irene nauti kokota bapriere ya makasi mpo na kotalisa bana na nzambe ke lelo vi na biso basi mingi ezobeba eza nango mingi bafamille te ndenge olobaka nayokaka langage wana olobaka yango mingi mama irene totala mpe ndenge totambola okomona mwana mwasi mosusu na poto vine ezosimba te libala esimbaka te baproblème ebele ndeko nanga mwasi luka oyeba obimaka na nani kobeta tolo te nga na bima na mibala mbongo na bima na bamusicien na bima na mibalo bayebana mibalo basimbaka mbongo ndeko nanga état d'âme na bango oyebi te yango oyebisa bana basi fo tofongola makasi misu na biso makasi efongwama soki omoni mobali moko azolanda yo yo moko ozomimona ke naza danger na kitoko yanga azolanda nga mingi baolanda biso po toza na belle taille te po toza na elongi ya kitoko te mosusu azolanda so mpo amoni ke oza na étoile ye aza na misala alingi ya koabize na yango omoni raison bafille congolaise mingi lelo baza baperdante na vie omona mwasi kitoko azwaka etumba ofingaka nekaka bato mwasi kitoko libala eza te oza kitoko leki baninga na kitoko oza na vie te oza kitoko oza na succès bazomono na mokili me oza leli mobali aza te mama irani eza normal te fotoki mapa nzambe lobe kozala trop tard mama irani 42 ans bientôt 43 ans naza mwana te mabale leki nga mama irani azalaki jolie mais vie nanga eza ya kobeba mama irani leo nayembi esumasiya lokola mokonzi mpe mobikisi après délivrance wana nde bandeko baye comprendre ke natambola mabe na bandisi koexplike bapaster le passé nanga bamoni vraiment ke molili ezemera nauti kozwa même opération ya motu nazopase basituation moko na kati ya France ezali pasi mama irani nazosouffrir opération motu boyokaka eza facile te eza soki nazoloba napesi yo lisolo mama irani mpo nzambe moto alingi nakobanda osala baperte ya mémoire nakokutana baaccident ebele à propos ya opération ya motu me nzambe asungi nga apo opération mama na raisonnaka bien nyonso bamédecin balobaki ke ekomela nga grâce à baprière ekomeli nga te nazovivre normal bien ke naza obligé ya koloba malembe ya koganga te naza na bacontrôle mama irani mais important nzambe apesi nga souffle de vie na yamba esumasiya lokola mokonzi mpe mobikisi
mama Irène lokola na landaka o mingi nayebi ke ba mama mingi balandaka yo na sepelaki na partager lisolo na yo pona kotalisa bana nzambe ke le passé na biso eza moko eso compliqué vi na biso lo na le présent ozala mwasi ozala mobali tango lingo ya pa esumasi ya fotala otambolaki ndenge nini soki omoni misala osalaki ezalaki kitoko te mama Irène faut toleka na délivrance très nécessaire mama ya leo nakomi kolala pongi bien que non na boti te nazwi libala te me nazolala pongi ti tongo mama Irène bandoto na nga na vi na nga mobimba ezalaki so na lali nyoka azobima nga na nzoto akiti na mbeto pongi ekata na temi natala nyoka na omona nyoka te eza bandoto oyo nalota trop na vi na nga nalota ngo ebele me ntango koexplike bato ke nalali na mbetu nyoka biba lokola bimi deja eza bien soki ezalaki azokota mbele mabe or ke fale na kende na mozindo a prière ngezaka lokolo ti ndoto abimi eza bien ndenge toza so bengi mutu naloti ndoto moko boyo azomena senga na beti mutu ngo lokola so beti ye eza bien eza signe ya elonga victoire mais kobosana te faut associer nzambe faut kota na mozindo ya ba prière nga badoi sanka ke lokolo naloti ndoto moko boyo nalala ka lotaka nyoka bimanga akiti malemba kiti na mbeto na hotel manyoka nga komona te bien lokola sa bimi akei eza bien nzoka nde nazaki na nyoka na kati nanga nasaki ko comprendre ndoto wana malamu te grâce à ma prière ya bon frère nanga mobala petite sœur nde na ko comprendre baleki nanga to botama na bango na botata bango mama na bango la kiseki bango kibonzambe biso to tambusaki vi na biso na mabe na tambusaki vi na nga na mobulu na kindumba na Congo ko bimaka na mindele mibala batambongo école na tangaki nga na zaki na via malamu te mais na bande ko affronter kaka école bana batambongo nga pe fona tanga tellement na zaki joli na koluka bilamba na kolata na ebike na nzela école onde na kozwa mibali na bande ko vivre na ndenge na nga na Congo tala ba conséquences lelo yango mama Irène pesa conseil na bandeko mingi ya basi baza na distraction ti lelo vi na bino ezobonga te oza mwasi kitoko libala ezoya te oza mwasi kitoko ozo tumbu ya kofingaka baninga yozaka na baproblème vino eza kaka désordre yebaka mokolo moko okokisa 50 ans un jour okoma pe na 60 ans makambo nyonso tosalaka ezalaka na age moko boye ekomaka ke oza su na droit ya kosala yango te ndenge nalobaka meme elamba eza na elamba mama 60 ans akolata na elamba mwana 19 ans akolata mais na poto lokola toyenga kokola to mwa elamba mwana 19 ans mama 60 ans azolata yango parlant nde tokoma kofinga ta ndenge ebimisi ye makolo bakwanga abimi nzoto mabe ta ndenge katikati ye na libumu ebimisi ye mabe po eza elamba age na ye te soki alataki elamba bata 60 ans enga kopesa age na ye lokola boyi kokola ti ya bana mike yango badefo ebimi parce que nzoto ezopermettre te na 60 ans osalaka makambo ya bana 19 ans ete ya biso ndeko yaki na lisolo mpona kofungola kaka bato mémoire osala bamabe moko boye na vie lelo vi na ekoma na ba problème ebele nga ko reconnaître te ko tambola kama be ndeko nanga ko yeba eza nécessaire na vie mama ntango na yebi ke na tambola mabe a partir na monaka mundela nde na koya kati lelo vi na ngeza sundeta liboso te yango na landa mama na mama ni beta solo partage on na bandeko nyonso botala vi na bino bo utaki wa bozo kende wa pinza mbalola akopambola bino to komi na biso vraiment na suka ndeko moi sabeti solo en tout cas bo comprendre ngo bien ezali lokola témoignage ni nzamba saleli pona lelo ya mbiye sumasia lokola mokonzi mobikisi vine eza ya ko changer mais auti na libulu ya liwa alingaki akufa a cause ya biloko mokili ya yibaka mobali mo ya canadien biloko mais lelo tango komi ko sambela aye ko comprendre na camarade ni akufa kana Brazzaville akufa cause ya biloko oyo parce que via camarade koma yokene mabeti aki ko bela na Brazza koma iko konda baloba sida te o baloba cancer si mwana mwasi akufa kuta na sama bele maladi akufela eyebana te mais après akoma pe yoka ke etamboleli ya mwana mwasi wana lokola batambola ke longo batambola kama bi mais ya pesi nzambe merci parce que muninga wana kota sama bele mais nzambe asali grâce alekisi na opération nyonso oyo po akotalisa na suka ke aza mwana bilaka nde abongola mutema akomi kosala Yesu Masia ezali témoignage ya sœur na biso aza na France ndenge ni atambola ete yayo ete ya nzamba lola apambola bino mama Irène Masendoki aza pona bino yo mtoza liso na ko hésiter te benga biso mama Irène tanga kombo na otanga so biko tanga te na kosala ndengo lobi important so to la proverbe 19:20 po sunga yo nanga la suite ya vie nzamba lola abomba bino soki mwana motazongi te tokutani mbala sima pona kobeta masola solo la lobi bisous bye bye yogurt oyo ezosunga bato ebele mama Rosette Binkulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga
balobaka mikokoli lokola mokokoli ya manga ya voka bambumu ezalaka na mondenge bakaka bamikokoli ya bafruit nde basali mélange ya yogurt oyo ezosunga bandeko oza na cancer ozoleka na traitement na oyo ya chimiothérapie liaka yogurt oyo ezosunga mpo ezosokola makila oza na problème ya foie ya barein olingi obongisa makila liaka mingi yogurt oyo soki olie etika ndambo soki mpo oza na problème ya po bana oyo bamitungisaka problème ya po bambuma ezobima na nzoto ndeko nanga okoki mpe opakola yango bandeko na biso basalaka sport olingi ovimbisa nzoto obongisa makila na yo bandeko ya sport boliaka yogurt oyo mpona kozwa yango nimero ya telefone yango wana ya mama Rosette benga sala commande ya yogurt na yo partout ozali ekoya nango na poste yogurt oyo ndeko nanga meka potatola mama Rosette umela balobi benga na nimero wana ekosala bien makasi yogurt